Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote na bino balandi ya Congo Essengo TV. Lokola momesano kaka ndenge touta kutuki tola karabino ke biso tokendaka tina source kozula bino ba information ya solo. Merci na fidélité o bopesaka na biso Congo Essengo TV, chaîne moko o epesaka bino ba information ya bien. Pona lelo toyambi lisusu lokola momesano Bishop Élysée na yende tokobeta masolo ya Fally Ipupa parce que toyebi biso nyonso eza likambo ezolobama Fally akobeta to akobeta te. Donc ensemble on a Bishop Élysée nde tokosolola na affaire oyo ya Fally Ipupa. Mbote Bishop Élysée. Mbote nanga mama Belinda Congo Essengo TV. Bishop Élysée toloba par rapport ya dossier ya Fally Ipupa. Fally Ipupa akobeta to akobeta te parce que tozomona Bishop Élysée zo telemela concert ya Fally Ipupa. Okoki ko expliquer biso ozo telemela ngo pourquoi? Merci pour la motuna na yo. Na likambo nyonso bakeka na genèse ya likambo. Mboka na biso otikelanga mo impétent ezali sous occupation rwandaise. Papa ya bakota na 96 97 baboto limboka. Na mikili na poto Londres, Paris, Bruxelles ba décida ki musique ekobeta te. Jimi mokolo mboka na biso ekosi kolamba. Musique ekobeta kate jimi mokolo mboka na biso ekosi kolamba. Lelo élection eleki ezaki ba élection ezaki ba nomination. Aibi ke bozana Kinshasa nzamba sunga bina batela bino. On eza ba élection te pour ceux qui moto a gagné na élection présidentielle. Législatif ezaki le même jour. Et faire ba voter ba député ya Félix Mokolo wana ba voter ba ngote ba ko voter ya Joseph moto moko ta voter ki ba député ba député ya Joseph ba nommé ndeko nommé bako yango ba baki musique eza na poto te. Mais ce qui est déplorable kaka bato tozali na bon combat ba musu ba mibenga ba résistant kaka bande bona lelo ba komi na bango ba collabo bazolo ba musique ekobeta pourquoi bande kwango Bishop bande kwango nani na nani parce que biso a toza na besoin vérité. Il faut que biso vérité bande ko nani na nani ba bazolo ba ke musique ya Fally Ipupa ekobetama. Bazali belé na poto na ko bana ko tanga ba kombo ne sote minute eza mukele émission to ça. Na pour exemple ko la que ba bengi comment il s'appelle Rex Kazati ba ba ide bisinga tala ka émission nete. Ba ibi ka émission le musique ekobeta. Monte lokola sans rival alobi musique ekobeta soko tali bato na nyonso baza ba tribaliste baza ba fanatique baza ba otobengi na lopoto baza ba hypocrite babane ko bunda pona ide pes babane ko bunda pona ke mboka esikola mate babane ko bunda pona ide pes babunda kiteke po mboka esikola na occupation rwandaise ba changer langage ba komi koloba ke pays sous occupation te mais to loba gouvernement na nazo kamba yango Joseph, ceux qui toquent dans les deux chambres, Sénat, Parlement, Joseph, armée congolaise, police congolaise, ANER, Otobengi, Ofida, entreprise nous sur l'État, Tililo, n'a ambassadeur, ça déjà une année, donc comme on a 2 mois en goyo, a changé le côté. N'a pas pays nous sur l'Afrique, même le monde. Président sur l'Afrique, 3 mois après, a bato naye pour la confiance pour mboka etambola malam. C'est ça la démocratie. Mais tout le monde y en vote. Alors maintenant bango bazolo banini. Tozongi sa concert, to lo bakemi mutazongi si concert eza Félix, tozongi sa concert, musique eza na poto, mais mboka crise eza na mboka, batu bakufi na beni lobby. Batu bakufi na beni lobby. Okosa la fête explica matanga ezali, Congo eza na matanga. Congo batu bazokufa matin midi soir. Alors bande kona biso ya congolais bakomi be ennemi
bakomi kokumisa Félix nani Kabila baloba ke Kabila dégage babosani bitumba ya papa na biso Etienne Tshisekedi le baki le peuple d'abord l'état de droit babosani combat ya IDPS non lelo soki papa Etienne Tshisekedi heureusement bakufi bamonaka biso te mais soki bafongoli miso na Nzambe amona makambo ezoleka papa akolela mabe ngaza sentinelle ya mboka Congo nakotikala kozalaka na kimia te. D'abord musique profane wana ekipaka yango te. Mais okipaka yango te oza parmi bato bazotelemela concert wana yo lobi okipaka yango te. Mais yo nde muto ozotelemela lobi ke fali akobeta te, fali akotikalaka kobeta te, fali fo azonga Rwanda. Na lobi boy na kipaka musique profane te pona kota na tipaka kota concert ya musique profane te na la chrétien. Mais ezali mobeko ko bandi kwa diaspora balobi musique kobeta te timboke kosikola. Yango yo soutenir pe bande kwa diaspora. S'il te plaît, naza na diaspora. Pasteur Efek muku na lobi nini? To senga diaspora pardon. E ko kote ya bande ko nanga ba ngaza muluba naza mushila kasanga. Mais na telemeli nazo bunda pona naza nationaliste na tribaliste te. Naza tribaliste te. Bande ko na baza ba pharisien. Balobaka mulubaza azali aza juif. Moza juif pharisien, oza hypocrite. Donc, Congo bandale, le soko moni mutazali tribaliste, azali fanatique, azali hypocrite. Na pesi bango kombo ya pharisien. Ba pharisien bangonde babundisa Yesu. Ba pharisien bangonde bateka Yesu. Donc, bande kona biso ba baza baluba lokolanga. Baza ba pharisien, bazali ko bundisa mapele ya Congo. Donc, musique ekobeta te, fali ipupa batio nerere moko ya libela musique ekotika na kobeta te lelo eza mardi le 28 akotika na kobeta te tozi ba disposition nyonso tomoni mwana mobali moko na Paris alakisi munduki police azolanda ya azolukisa ya kini alakisi munduki soki boye to kobeta bino masasi tala ville ya Paris eza ville ya Kinshasa te donc musique wana ekotika na kobeta te pour quelle raison le pays est sous occupation rwandaise. Musique betate. Fali oza mwana muke, oza leki. Antiolo l'erreur moko ya libela, kofi akima yango. Papa we bate mazalaka viva akima yango. Kulutu mba le poète akima yango. Jibe na wera batimi yango. Mais yo oke kota na libulu moko ya kusakana te. Tobo yi musique beta pona nini? Corruption eleki na Congo. Détournement de fonds publics eleki. Insécurité sur toute l'étendue de la République. Avant Joseph Kabila égale après Joseph Kabila. Donc, musique et Gobekate. Merci. Bishop, intérêt nous a nini na concert wana pour fali abeta. Abeta te. Yo Bishop Élysée, intérêt na yo eza nini, oko gagner nini, oko perdre pe nini. Na répondre yo, la République du Congo est sous occupation rwandaise. Quand le pays est sous occupation rwandaise, bandeko ya Paris, bandeko ya France, bandeko ya Bruxelles, balobi, musique est kobekate. Bazwa mbano wana, musique est betakate. Pona nini, le pays est sous occupation rwandaise. Tozo bunda, na tango bitumba musique est betakate. Il n'y a pas question des intérêts. Na tango bitumba musique est betakate. To bengana FCC na cash, après, toko vanda, toko solona. Le pays est sous occupation rwandaise. Il n'y a pas question des intérêts. Yebisa biso nanu banani bazana sima ya concert a fali banani bazo soutenir ye mais ezali ba pharisien ngo banani ba pharisien soko dali so pharisien kangango le ezali les tribalistes le pas ezali tribaliste ou ezali fanatique ou ezali hypocrite azo ko soutenir occupation rwandaise yesu tanga yaka le binini bolongola ba lever ya ba pharisien ale mutu nyonso ata aza na bible na bo mais azali kobunda mpo na mboka te alingi kaka neti mulubu azwi pouvoir te. Shop na yo kiyo siko lelo soki concert a fali et réussir et que concert fali penza beti penza Bercy yo orolobani Yonde mutulubi akobeta, ngana lubi akobeta te. Obongo na 14 000 billets déjà vendus vraiment et kende ka aboye hein batika ka aboye bela 14 000 billets wan. Merci beaucoup. Plus de 10 millions de Congolais bakufa. Bali 14 000 billets na valeur. La vie humaine est sacrée. Il fali
na musique na eto yo ka bande ko baloba Alexisa papa na ye Alexisa maman na ye pour la musique oza ba preuve on est allié merci pour tuni baba de connaît ba musicien ba beta yango Kofi aloba yango faire aloba yango Betio héritier aloba yango basolo gambo ba Alexisa papa na mama tuna yeso papa na mama ne bazawa bakufa ba musicien ba oyebi confession ya moi mais j'ai 30 asali alika bongoli mutem soka le ayambola a confessé makambo saka na muziki ipachala mwana sio bati bakoganga mawa mingi na koloba na bana Congo na ba parisien les pharisiens zali ndeko nyonso ya muluba baza tribaliste ndeko nyonso ya muluba zali fanatique moto nyonso ya muluba zali hypocrite atoza pasteur bible na maboko ndeko toka pasteur moko kabalo na mbujima ina stade alobi gestionner le monde kabala zana ndaku en Afrique du Sud na quartier Orange Grove ate ata na stade ya Afrique du Sud te kabalo ate ata na Paris na stade de France te ate na basale minene na France te na Belgique ate na Cameroun ate na Bible kabalo parce que kabalo na bujima gestionner le monde et na moni batu baza mitema mabe to komita na biso yo sionene kana na bujima okenda Ilebo okenda mwenye ditu okenda Kabinda okenda ni Chikapa wala ndio beka mkosione le monde osote na stade de martyr okenda na Matadi okenda na Corée mais osote ba que gestionner le monde et comme itangu na biso non bande konanga moi aussi je suis votre frère Muluba mais nationaliste je ne suis pas pharisien okatinga nazoka Bishop, bozobo ya concert po na Beni. Bobi concert fallait obeta te po na Beni batu bazo kufa. Soki concert mobulu ebimi eke batu bakufi kuna. Omoni te ke mabe ezala. Bato bakufi na Beni, bato bakufi na Kinshasa. Si membre ya IDPS bakufa na Kinshasa batumba siège ya IDPS na Limete. Donc bato baleki matela bango eza na valeur koleka 12 millions de Congolais bakufi na Kinshasa. Mais bon monte ke bino mo bo luka na bino trouble bino moko parce que tant mobulu ko bima kuna masasi batu bakufi bozo luka ka ba problème parce que ba ozo masasi pe kuna za pe ka bande na bino ba congolais o ba vandra kuna na libanda mboka farisene bazo luka trouble batu auto kufa lobby hier 12 na Beni ezolo bela nango fali eloko te ezolo bela ngo sans rival eloko te pharisien ezolo bela reste kazado abundisa leki na ngai odombo esika zali babatela ye abundisa odombo na ndenga osaka na temelelo odombo aso continuer lit aso bunda pona mabele yo somo na kabato bakoya me bato tozo ebisa bangote oketo ya lobby odombo a lobby komanda eso ya lobby biso tozo ebisa bango babe a lobby bo bande konyoso ba congolais boza na Europe na ville particulièrement ya Paris boya na bino musique te musique wana ekobetaka bofanda na bino na bandaku la République démocratique du Congo ezali sous occupation rwandaise bandeko na biso oyo baza ba hypocrite baza ba tribaliste balobi peza sous occupation te onde réseaux zoti na bino bo annuler concert a Fally Ipupa il y a raison ezali maman na bon la répétition pédagogique tolobi peza sous occupation rwandaise raison munene ya ngwana Kama Kabila tolobaki musique ekobeta te peza sous occupation rwandaise. Après Joseph Kabila et avant Joseph Kabila et après Joseph Kabila, ils allaient toujours continuer il y a occupation rwandaise. Musique ekobeta na Congo na poto soki occupation rwandaise esili musique ebeti. Tomona mutute na matanga kaka matanga ebongo na feti. Ezali ba ngai bakasaye comme moi. Baluba comme moi, mais bazali ba pharisien, ba hypocrite, parce que bazana ba Bible na maboko mais za tribaliste. Mais tribaliste c'est plus que la sorcellerie. La tribaliste c'est plus que la sorcellerie. Comment bino moko bozo lingate concert mwana mboka na bino moko Fally Ipupa beta concert mais bozo préférer na bino ba musique ya ba ivoirien ya ba nigérien wana bozo linga wana nde mata ya bino mo raison asima. Donc, excusez-moi les termes, hein, excusez-moi. Mais il faut comprendre. Nazo comprendre au Bishop. Je dis bien que Congo est sous occupation rwandaise.
Yango boboyi na bino mwana mboka, boponi na bino ba étranger, c'est ça. Boponi ba étranger ba beta wapi? Parce que bino bo comment préférer na bino musique à ba ivoirien, bo comment préférer na bino musique à ba nigérien, ya mindele nde bo comment mona ngo bien et pourtant bino nde bozana faut bo soutenir nde mwana mboka. Bo tia maboko te o eza mwana mboka na biso mutazo beta to tia maboko. Maman Belinda, je suis vraiment très désolé quand je te dis que la pays est sous occupation rwandaise. Na évité congolais ni na poto abeti sa ba ivoirien na beti azate. Congolais ni na poto abeti sa ba camerounais azate. Congolais na poto yoza journaliste abeti sa ba étranger na poto azate. Congolais na poto abeti sa ba étranger azate. Mais bozo préféré koyoka nde bango, bozo préféré koyoka musique na bango. Moi, je parle de moi. Alors la musique chrétienne équipée écoloté. Aux la sud-africains, aux la congolais, la musique est chrétienne. Mais il y a Mike Kalamba, na bois qui va diviser na basede. Il y a moi no ya memi pornographie na évangile na bois qui va diviser. Au bois qui en pourquoi yo en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que réaction en eza malamu en tant que bishop? Eza malamu. Tanga na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Na au passage biblique dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Elobi auquel les méchants du milieu de vous akolobanini Bible lobi boy, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yé moté manaïza na kati n'impudicité na kati na adultère akoyemba nini alobaki azali réserve de l'éternel to na zone réserve ya diable Moïse mbi aza réserve ya Satan à côté ya nini amemi pornographie na kati l'évangile à côté akoyemba nini. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne donne que ce qu'on a. Alors, on a koyoka Moïse Bi, na koyoka Mai Kalamba, na koyoka Bangote, na koyoka nanga musique ya Gaël. Moïse Bi ayemba lokula ale moloto. Nani na Congo na yemba lokula ale moloto azalite. Gaël azaona na koyoka bango. Baba mulacha bazaliona na koyoka bango. Na koyoka nanga ba musicien belé bazana na koyoka bango, musique ya ba congolais belé na koyoka bango. Te na mwana na koyoka bango nake na koyoka moto yo matin midi soir avant de le kobo lokola maya kosokola na kosala ngoke siko herbo zoboya na izate bishop siko herbo zoboya musique a fallu beta bozoboya fallu beta. Est-ce que musique congolaise zo mata to ezo kita mboka eza ya kokufa? Je te réponds aussi mboka eza musique yo matandeni pena ngina biso loko moko. Musique congolaise est dans ghetto. Il n'y a qu'un seul congolais à bêta musique pour le monde entier. Moi, na Juna Janana, Petit Gims, à bêta na Stade de France. Damindele plein. Mais les musiciens na biso ba vivaka na ba concert. S'il te plaît. Hein, na bishop. S'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On n'a rien à répondre. Excusez-moi, je te présente mes excuses. À part Taboulay, bêta liboso na Olympia, Bamindele Basalaki. Tous les Congolais, ceux qui sont na Bercy, les Congolais na ba Congolais, musique est na ghetto. Musique est na ghetto. Moi, na mobile a bêti musique na Stade de France. Plus de 100 000 personnes. Moi, na Djouna Djanana. Moi, na Yolo. Petit Gims a bêti musique, ba mingele plein. Mais, bon, ba koya na musique a fali. Et ça, étranger, t'es pas Congolais. Mais yé pas ça, yé moi na ya Djouna, aza Congolais, peka loko a fali. Pourquoi yé bondimi ya beti, mais a fali, bo komi ko bo ya fali a beta. Bon, on so bazaka ba Congolais. Otuni motuna kitoko. Gims a botama na poto. Gims a participé à l'occupation rwandaise. Ah, donc vous accordez bondimi ya beta parce que ya botama na poto. Comme fallait botama na Congo ya ko beta te, c'est ça, non? Mais fali azali na kati na occupation rwandaise. Comme na moni émission de comme ko swana. Et longwe journaliste a otunanga mituna comme tozo swana. Je suis désolé. Gims azali il est français, il n'est pas congolais. Gims azali français aza congolais te. Est-ce que yebi ke fali? Est-ce que yebi ke fali a bete la Kabila te? Bo pese chance a beta. Atika la oyembe la Kabila te parce que bino tombo bande ko boya ba musicien ba beta kunezaki parce que ba yembe la Kabila. Mais fali aza parmi ba musicien oyo batika la ko yembe la Kabila te. Bo tike chance bo pese chance a beta. Tuni motuna kitoko na sepeli. Batu ba si ma fali ba politiser concert ya. Et Gims a bêta la musique internationale, fallait bêta la musique internationale, a bêta la musique à Simanda, na ba jibe na ba were na ba bango so bêta la musique à Simanda. Ceux qui ba na Bercy,
bato bakota keza congolais so ni mundele c'est aza mwasi mundele ou bien abala mwasi congolaise c'est clair. Merci beaucoup. N'appelez Mbote na l'unique leader politique congolais qui écrit le futur. Le président Moïse Katumbi Tchapo, il y a parti politique Otobengi Ensemble pour la République. N'appelez Mbote na Salomon Idi Kalonda, son conseiller spécial et politique. N'appelez Mbote na Leki na Rana Lingara Mingi na média, net ben na Lingi Bino Mingi. Papi Gene, merci. Merci. Na dodo pongo aigle na Manchester na ebi kozaka yo moko bozala mibale te. Merci na Edo Salon na Manchester. Merci na Hortense Nikita mwasi ya Pembe Jenny Le Aquarium Mboka. Merci na yo, merci na Gladys Ntimbasani. Merci na bino nyonso, merci na Mami Ntimbasani wa Nungu subabi wana ndo ya koko. Merci na yo, merci na bino nyonso. Ange Kayembe, Mama Ange Kayembe, yo na bosa nyote. Mama Ange Kayembe la douanière. Merci na yo vraiment, merci na bino nyonso. Ngana bino tomona ni mikolo ezali koya na nouveau numéro ya émission na biso. Bye. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.